Kongo mboka ya Lumumba toza koyeba te soki toza kokende wapi po oyo toza komona na SNEL toyebi te soki topesa yango kombo nini. Eske SNEL esalaka musala to ekoma nango société ya ba démissionnaire? Botala neti awa toza na komini ya Kimbantseke route Mokali na ngambu ya pont basinga ya courant en désordre neti kaka SNEL ezalaka te. Nzokande afutisaka batu oyo ba facture chaque mois. Kasi oyo etali basinga pe ba câble ya courant to ba cabine mwana na mwana milukela solution. Kobanga surtout soki mbula ebeti mawa mingi. Bakonzi ya SNEL boza wapi? Quelques habitants ya quartier P balelisaki mbonda. Oyo nakoki koloba na bango en tout cas bakanisela biso courant ndobo epelaka pete insécurité makasi mwinde zate tala bana na biso bazobonga te. SNEL zwa ba responsabilité na yo en tout et pour tout poko éviter ba dégâts ya ndenge na ndenge. Bozela kaka likama ekoma te, botia ba câble ya malamu, bobongisa cabine pona kosunga population. Otolobaki te. Tout ça yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basi genio lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe avec bango kine ko bonga déjà bo sote ko zalate érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi et ça la passe de to monaka a cas de maître ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité c'est-à-dire quoi to yebi conseil ba ko sala bango ne ba ko gérer ba commune o ezali base ya chef de l'état o yé moko za ya katia ko préparer pona et soutenir ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda en tout ce qu'on était la commune abino numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to kozata to solana bino na commune ya Ngalia mapesima na bwadi boyebake ezali quartier monene ezali kotonga bandako ezali ebele mais nzela ya malamu ezalaka te kobanda na re makaku kokita tina wenze ya bwadi wenze kutu ya malamu ezalaka te mai pasi masolo ya courant kutu efanda nango kitoko pona kuna courant baleka na bango te mais banzela eza te bavota ba député bele na lukunga awa kutu bayaka na bango te toyebi te boye vraiment tango biso tokitaki boyoka ndenge babesaki mbonda na mikro na biso kotala boye na misu kolela ya mukolo misu etelaka kotala mpona baeli na biso nyonso biso topesa confiance balekaki awa mayekuta kotanga bakombo na bango ezali te me mokolo moko te baleka même na assemblée provinciale même na assemblée nationale baloba makambo ya bwadi souci toza nango bakonzi fo batalaka pourquoi embouteillage ya IPN banda IPN timitendi route secondaire ezati s'il vous plaît banda IPN timitendi route secondaire ezati
une fois embouteillage moke embouteillage oyo banda hyper ntima tadi kibala ok tozana ba tronçon tozana ba nzela oyo ezaki ko dégager ba embouteillage wana ndete avenue oyo tozoloba to wana avenue Kinshasa to wana avenue Bwadi oyo soke yé basali nzela directement ekobima ti na pédiatrie ya mama koko na nzela au chef de l'état akendaki kosala lancement na pédiatrie de Kimbondo na avenue jeunesse avenue wana avenue oyo Kinshasa ekokoya wana donc même moto azolinga kende Congo central à partir limité akoya e yolo kapela abimi moko na manifeste à côté route 24 ex 24 abimi mamo na ipena à côté avenue Kinshasa akati abimi mamo ti na mama koko sans même les cité verte badiading même atadi kibala lukunga ezala ba député belé to ba député makasi to kotanga kombo te pour la campagne na bango oyo ezali magazine Bonda Ekolo e mesana kopesa bino ba information ya kitoko soki biso to kiti to bedisa kaka mbonda po mbonda vraiment e betaka makasi boye dossier yo eza à suivre quartier Bwadi na ngomba kikuta la komina ngalema bazo sepela te mabe makasi. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Lelo na Kinshasa likambo ya bosoto bato ebele bazali konyonga na yango makasi me OVD azali kosala mosala na ye kitoko ndenge kaka bozali komona na bilili me boyebake na nsima ya kosala mosala na ye bainondisi na ye nyonso atikaka yango alongolaka yango te awa tozali na avenue Pozo na kwe otala bambuteyage koma kosala me awa ebele makasi eloko ya kokamwa akireka niveau oyo ebima ti na pongabi oyo ememaka mai esika bozali komona atiki bosoto na ye ebele moyeba mama bateka eza te tala bamama oyo bazoteka likolo ya fulu telemaki abimaki na ndako na ye na bafeti oyo moye asala autrement eza te azoteka nde kaka likolo ya fulu tango biso magazine Bonda Ekolo okitaki boyoka ndenge babetiaki mbonda Pozo mpona bakanali oyo eza base ya bakalani nyonso longonya mpona ye asali mosala emonani mbula ebete semaine passé mai ekule bien mais likambo etikali monene papa eza likambo ya bosoto oyo balongoli na terrasse salite oyo balongoli na terrasse eza libanda ebongo soki mbula ya monene ebeti papa omoni bino nyonso ekozonga na terrasse tozosenga mokonzi kini bopeto longonya tindeli biso OVD na bakamio bayo kolongola bosoto nyonso eza libanda babalabala ata awa na kati ya wenze bosoto ebele tokosenga na OVD zwa basharge na yo mema mosala oti na suka ya kotika bosoto boye mabe makasi po vi na bango balekisaka ntango na bango ebele na oyo esika boye mabe makasi ndenge tolobaka kaka mikolo nyonso 100 jours ezali ya moyibi 1 jour ezali ya nzambe ndeko ya Kongo tala bilenge oza komona banzoto basicatrice tuna ngai nini bazali vraiment basuka na miyibi oyo kutu satana kutu abwakisa bango po ata satana apesaka mabe me mabe ya bango ekoma meme kolekela satana po eleki koleka ndelo bakangi bango lelo oyo na la police po mosala na bango ya koiba ya koboma ya koviole ya kosala mabe ya ndenge na ndenge kutu ozomona oyo akota boloko ya ndenge na ndenge me toyebaka te na bimisaka ye pe akoma meme kokandela la police yango
biso magazine Monda Ekolo baleka Yezu lokola tomesala ko ba appel ba cameraman de guerre ba kitaki na la police boyoka ndenge abetsaki Monda bana to chima boko oyo bazali bana moko ba bana mabi bana oyo bazali ko terroriser ikanga duma ne lobi to tambola kilobi to meli bango si ordre ya commandant Michel ba o ba ye a pesi bango chance basa musala tuza ba jeune de roi bango pe tuza na pema ya okima mbangu pona okanga bango bana o bozomona oyo auti ba rumbu ye musala na eza akotela batu na tordeur bata moto ba pesa ke ba cible esika ba sombite va plasma donc na yebite na kisensu ba population kisensu ba koza na teva plasma te to so bazana antenne parabolique libanda ye musala na ye yango wana ya salaka oyo aza oyo moyiba telefone yakabwe yaza moyiba telefone bon akomi kolobaki o balobi ke mutu wana alobaki ne kaka apo amonaki basoda meza telefone te ndeko mobali yeba ke musala oza kosala kuluna ya 50 ans kuluna 60 ans azalaka te ngonga oyo ezali ngonga oyo esengeli na yo oprépare avenir ya lobi kolanda bapolitike ya mabete ya kotinda kosibaka bamasheti oyibaka osaka bacriminalité to oviolaka bato mpo lobi ke bopaka na yo okobenga famille ndoki nde yo moko lelo tali ozoka soni te boye maba makasi kaka mikolo nyonso 100 jours ezali ya moyibi 1 jour ezali ya nzambe Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. ABCD yekola kotanga yekola kokoma soki oyebaki kotanga pe kokoma nde osali kopo te esali yo soni makasi ya esopio makasi tala mosala opona eyokisi yo mawa toyebi te bokilo soki amonde na tefe mokolo ya lelo akoloba nini soki bana pe bakokima ta mwasi toyebi te bana mibali bazali komona bazali bapustura ça veut dire basomba moto na bango en permanent pona koyibaka bato basaki lelo tellement que nzamba lalaka te kobanda satana yiba mbeto na ye tela likambe komeli bango tango biso Mbonda Ekolo kitaki boyoka population ndenge balobaki na micro na biso non ndeko oyo misusu aza postura tokanga dia muninga na ye babotola telefone ya kima tokanga masana ya kima toluki tozwi nde lelo ye ni mutu wana okumba moto oyo azalaki na nsima ndenge alobi verité wana ye mutu abotola etsombo mena oyo alati elamba mwindo touti kozwa postura na kinkole na retour na biso na se apo tokuti bango na action na bango ya kikuluna na nzete ozomona asimbi wana donc baobunda nde tolandi bango mbangu tokweyika na ye bamiso bakimi cede moto jour ya dimanche namoni na ba 20 na benga bakuluna babotolinga moto bakeye na moto me yaka nayebi bato bazwi moto na ntongo tokezwango kolo moto asinga nayebi ete nayebi te aza masa tobulaka nayebi na bakrita moyibi te naye na ntongo toke tozwa moto mpa bato yango olobaki ayebisinga bio te bato yango nayebi bango lisu te nakomona komo komplike nga mama yango bi nayebi mwana nga azalaka miyibi te nabi nayebi me nayoka te me abimiselanga moto bato puiske eza yanga te namoni azokotanga contre te naki nafunze na commune ya Kinkole bakangi alingi koloba verité te baningani na reba ayebisinga moningani moko bakenda basala postura aza kuna na district
bomema ye na district nde baoloba vérité côté moto ezali nde nazwaki ba OPJ oyo basambisa biso na kinkole na memi bango awa nde omoi batindi dossier awa abumisela moto nanga mpo natindaki yake ebulaki yake yiba tokosenga na colonel oyo azwi charge oyo balobi kotika ye te po soki otiki ye ekosopa yo makasi balobi ba OPJ badossier makasi botindaka yango na parquet te ya mikende yango botindaka dossier oyo eza à suivre. République démocratique du Congo, mboka ya Patrice Emery Lumumba, mboka ya prophète Simon Kimbangu, mboka ya prophète Sanier Raphaël Alaver, mboka ya Laurent Désiré Kabila, mboka Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kungwendu Wazabanga, mboka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mboka oyo Joseph Kabila Kabange pe a dirigé yango pendant 18 ans, mboka oyo ya Alain Dewa, mboka ya Bino Bandeko Bozo nanga partout bisika bozwami botika ete kimia kolonzambe ezala o mabota mabino. Journée lelo ezali journée moko juste tongna sur la radio muke pour le PCD ba programme au Etali Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Mbonda Ekolo ezali magazine moko bopesa ngo confiance parce que tout ça la nyo sur ça musala moko purement professionnel. Tozwaka ba information, tozako traiter yango avant que to diffuser yango. Cela veut dire tozako respecter ba normes journalistiques. Mbonda Ekolo tellement bon monde la bolanda yango to senga na bino bandeko. Bon, continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Mbonda Ekolo officiel. Plateau où vous allez comment là, vous allez plateau à Mbonda Ekolo. Vous allez plateau à la chaîne de télévision Moussou, vous allez plateau à Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Tout ça qu'on bien la bino bandeko. Ma problème où vous avez yango, vous avez besoin de la chaîne de télévision. Ma problème où vous avez besoin que toi et la plateau oyo. Et quand vous êtes dans le plateau mouké, vous avez un plateau na siko. Vous avez un plateau dans la télémie, mais il changera de modèle. Plateau oyo so vous avez besoin de yambayo. Il y a un problème peut-être mais qui yon bon peut-être il y a parcelle, to ba escroca qui yo, to ça un problème peut-être ils ont dérangé yo, vous avez besoin ba autorité ba eba. Vous avez un problème moko ça c'est activité na yo. Vous avez besoin mokili eba. Vous avez peut-être la ba campagne moko lokola ba église. Nous sommes problème tout boza nango ezali ko toucher bon moya biso bato bo benga biso Mbonda Ekolo na numéro o bozali ko mona wana. Vous allez toujours prêt ya ko servir bino avec impact d'idéologie avec beaucoup de professionnalisme. Tout ça ko leka na 4 chaînes de télévision actuellement. Entre autres Miel TV chaque jour 19h juste puis 10h30. Tout ce qu'on signe sur ba contrat monsieur Swasika. Tout ça, on le canapé na HW chaîne ya honorable Henriette Wamu, autrement chaîne Bakomakala Sungoy Wangoy ou bien HW chaque jour 19h45 p 20h15 c'est ce qu'ici. Peut-être le canal rediffusion zali 7h juste et 7h30, 14h juste et 14h30. Tout ça Shalom TV, bon vous avez programme nango bientôt là, peut chaque jour permanent sur YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel. Mbonda Ekolo ezali entreprise tant na sabino ezali toute une entreprise. Au ceux qui vous pèsent confiance jamais beaucoup aux déception en Mbonda Ekolo. Pourquoi? Tout ça va technicien purement professionnel locaux là. Tout ça Wilfried Samba, tout ça Benjamin Kilunga, tout ça Egrid Mateta ingénieur Oasimi réalisation montage et édition tout au sala ka Mbonda Ekolo. Donc même si on y ça sport na yo on a besoin de monter en haut, to ba réaliser le sport. Biso moko Mbonda Ekolo to ko réaliser en haut. To ko sala le sport na yo oh jamais au kozala déçu. Tout ça peut là, Gédéon Kambundi, aux alliés reporter, il y a Mbonda Ekolo, il y a actuellement toute une émission, à la siko na partie à Kasai kuna, la grand Kasai, à la Tambola, aux aussi des éléments kuna, toujours besoin de la chaîne de la télévision, c'est à travers Gédéon Kambundi, aux alliés reporter la chose kuna. Tout ça peut là, Yannick Kaloso, aux alliés reporter, il y a Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Côté sikoyo, autant ba journaliste, tout ça ba journaliste auto travail na bango. D'abord ngamoko Alain Dewa, nazali wana. Tout ça na Medrine Kambembe, maman Medrine Kambembe boyebie. Tout ça na maman Charmela Mbondo boyebie. Tout ça na Evelyne Makola boyebie. Pe ba collaborateur baza ebele o ba ko tika ya biso ba élément ya ndenge na ndenge to likisa Mbonda Ekolo. Bo pesa biso confiance. Tout ça na bino bo pesa biso confiance. Aux acteurs politiques. Aux alliés ndeko bandeko ya confession religieuse aux la Asbel aux la ONG aux la fondation
Aux la boutique na yo, aux la entreprise na yo, tu peux ça là entreprise quelque part. Aux alines de aux a besoin que ba activité na yo, ba sport na yo, aux a besoin ba publicité ça les mapona ba mombongo na yo, eux au moins levir et vimba. Aux a chef coutumier, tu peux ça ta famille ba chef coutumier. Aux a besoin tout une ma problème aux a la et les canaux télévision. Ben abiso monde école tout ça le musala avec honnêteté. Tout ça la TV ba WhatsApp té. Pour bande commune ba journaliste bozo mona ba comment journaliste ba sala kaka musala la bango mais akoya a sali reportage pas na bino a filmer yo tout bo sali na émission mais okoka moka atindeli élément na WhatsApp non voilà yango azu même logo tala niveau comme azu même logo ya chaîne mo quelque part même ya chaîne nationale RTNC a type logo pour télécharger sur internet a type chaîne logo moko boye wana na kati ya chaîne télévision quelconque attirer la WhatsApp yo sera sur big oui ah le dans le cas de la télévision ils ont la cosiner à escroquer yo ba escroc ba commis trop dans monde o ya média ba biso monde écolo ba RTP Sarabino sur bo tche ba chaîne la télévision beaucoup la biso ba télévision tout ça musala la biso avec honnêteté et professionnalisme bo peut ça biso confiance parce que to retourna Congo ensemble avec honnêteté to retourna Congo na bolingo na bomoko. Na o Italie actuellement c'est les boye baki. Mboka na biso Congo ça ko passer ba moment moko très très difficile. Ba moment moko très très critique on ko ba même. Mais il faudrait ko baki. Ba pays nyonso ya mokili avant bazwa kimia. Ba pays to mokili avant ba comme niveau ba komeli ba pasaki na ba condition moko ya pasi. Mutu mota bosani France pe comme France ba munda guerre à Satan. Otoyebike tout le monde a la histoire nango bon monde nango bino moko Jeanne d'Arc ne ba brilla kay ba bomaka ekutu vivante tout le monde a Hitler nenga kanaka mokili le oyo tout le monde a pe Chine pour le Chine et comment nenga le oyo comment est-ce que Japon a menacé la Chine pendant beaucoup de vouloir Japon a dominé la Chine. Bon moi la kayanga suka Chine le ko za mabele na ai kolonga biso be Congo le ofto ebake tout ça ko bunda na bapaya na banguna bazali ebele banguna ebele bazo trahir Congo bazana kati ya Congo banguna ebele ya Congo bazana kati ya Congo bazana kati ba administration publique bazana kati ya politique bazana kati ya ba religion bazana kati ya ba musique bazana kati ya monde journalisme ya média bazana bisika nyonso tout munguna azali fukoye bayango. Bah tous bungala bango, bah c'est d'abord la carte na biso même la carte de présidence, bah ça est bien la institution à Mboka. Banguna wala. Mais bango ne bah ça ko trahir le ba position surtout bah institution ça ko luka ko ça pour te luka to gagner et tumba oyo. Mais biso c'est to baké. Problème ya Congo est ça ko concerner mutu mon côté. Problème ya Congo est ça ko concerner Félix Tshisekedi de mon côté. Problème ya Congo est ça concerner Martin Fayulu de mon côté. Problème ya Congo est ça concerner Alain Dewa de mon côté. Problème que Congo est concerné Yonangaï. Un vrai Congolais fait des problèmes Congo est concerné Bissau. Babillet vert et comme il est au tambola partout pour le Luka. Que somba conscience du peuple congolais. De manière que tu trahir Moka Bissau. Oui, à solo pas ses alliés. Pas ce que Makasi, Fouye Baki, bientôt de côté la victoire. De côté la FRDC na Bissau. To côté la décollation patriote ba wazalendo to côté la bango parce que bazoko bomba nzoto pour luka kinya ekota la mboka oyo mais le ko bango na bazali ya trop bazo sala ba trahison pour luka toujours bebisa ba plan tout zali ko salema congolais sengeli to la muka to le la distraction to le la pongi to ebake to ça ko bunda pour te sauver Congo une fois pour tous to ça ko luka pour te sauver Congo na bimbala moko pour la libela. Soki to za bomoko, to za bolingo, to pesi boyokani, Congo kolonga. Bande na biso misusu wa trahir ya Congo loka ba corner nanga. Ba trahir déjà Congo. Na ba bazo travailler na yelongo, ba trahir déjà Congo. Na ba politicien bele ba la kati ba si ba trahir Congo parce que ce n'est pas pour rien. Moi la mboka Christophe Mboso le ba ke avec ba député, Bobi ma kati ba groupes armés. C'est parce qu'il y a même des gens qui sont dans les groupes armés au bas la kati ba institution ya mboka. Mais, mbonda se comme elengi, comme que na suka lango. Tous ont la confiance que
etumba oyo tokolonga yango. Merci ezali juste conscience en moke la pesa mino bandeko interpellation na senga bino bo continuer toujours ko pesa mondeko le confiance na ba chaîne ebele otozo ko lekana lokola na Miel TV na Shalom TV na HW TV ezali ngoyi wangoyi TV pe na chaîne YouTube so monde école officielle en attendant ba jour monsieur ezali ba jour ezali ko yato ba encore deux chaînes pour permettre bozo biso na ba temps réel avec impact na idéologie. Na tengebino ba ndeko zo travailler na kata monda écolo ezali ko la Benjamin Kilunga, Wilfried Samba, Igri di Mateta, Yannick Kaloso, pe Gédéon Kambundi. Côté ba journaliste tozana Alain de Wazali wana, Medine Kabemba Zali wana, Evelyne Makola Zali wana, pe tozana Charmela Mbondo na ba collaborateur ebele ba répondre à chaque fois. Si vous avez vraiment besoin de mon écolo, vous avez un numéro pour évoluer la bino avec beaucoup de professionnalisme. Ce que vous avez fait, vous avez prochainement là, édition de la biso, monsieur Asika. Mais bon, continuez toujours à s'abonner, puis partager la vidéo de la biso partout dans la bande de Komisika au besoin. Colon Zambé, abattre la biso, puis abattre la République démocratique du Congo, abattre ça pour Tolonga et Tumba Oyo, pour tout ça vraiment balongi. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Tout ça pour la bolingo, tout bola la République démocratique du Congo en particulier, ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi genio solo kola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu, oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe. Avec bango kine ko bonga déjà, bo sote ko zalate, érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi. Et ça la passe de tout monaka. En cas de meurtre, ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi? To yebi c'est ba ko sala bango ne ba ko gérer ba commune. O ezali base il y a chef de l'état o yé moko za ya katia ko préparer pona et soutenir ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda tout ce qu'on a la commune na bino numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to ko tata ko solana bino. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage
modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio.